Ouais, bon, on a quoi le banine? Viens à biso Tutu Kaloud que j'ai salé à passant, mon premier. Moutounio Saïba qui a tiré ma musique. Parce que d'abord, avant que tu tires à potana ma casse, parce que donc à potana pendant ma casse, à couta pendant ma combat, pendant ma coup d'été, c'est pas mon seigneur. À mon animation, moi, je soutiens comme un chanteur. Via comme chanteur. Chanteur, vieux souffrance, donc quand il soutient chant, chant, fin de l'écolo. Tena qui n'a pas de poto. Via tirer na poto. Via tirer, Moutounio Saïba qui fait comme au Sambel. Est-ce que vous bien noté? Bill alongo na ngina agina apesa bill ba clip bill kenango wapi clip apesa bill comme nango nini net bill apesa Tutu Kaloud ba clip Tutu Kaloud de mo anima ngotina ba TV besi mo Simon asala orchestre nzungu etumbie moko akene pa na biso mo vient na biso Ranson les rois de la forêt papa ba nebele papa ya ba Mosene Dangwe papa ba faire Gola papa ya ba héritier Watanabe de père ba Fabregas, ya ba Robino, ya ba Didier Lacoste, ba Muketonga, ya ba Emel Alias, ya ba Flam Kapaya, do ya ba musicien belé. Erake akumiganga ki ye moko eleki kilo, mais ba tunye nini eleki kilo. Mais bino bozo tia bato na classe, ba pese charge a gagner eleki kilo. Mais bi charge au bill kinto na zo ça fait 10 ans. www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tu continues la kaka na poto avec l'ami d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto kembo 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 alege moyo lele kembo yo mama alege moyo lele tobine la gangolo na hosana kembo alege moyo lele poto na hosana kembo alege moyo lele. Bonjour mes très chers téléspectateurs de partout où vous êtes. Bonjour, bonsoir, ça dépend de la ère de la biso. Encore une fois la chaîne Abino Poto na Poto, la chaîne qui vous divertit à tout moment. En tout cas, tout le temps, comme d'habitude, pour nous relouquer l'information. On a un sengo, le long direct, en tout cas, on a un sengo, vous avez belé en d'habitude dans le monde, puisqu'il y a un besoin. Alors, pour un gros, la bouche autorisée à Bill Clinton, fonder les pères. En fait, il y avait trop de problèmes sur ma chroniqueur, ma connexion internet. Mais moi trop par rapport à Bill, peut-être pour tout cela. Mais moi, et belé tout soit fonder les pères. En tout cas, restez branchés, vous ne serez pas déçus. L'émission est sur le. Pour ne pas monopoliser mes paroles, je m'en vais directement saluer mon invité d'aujourd'hui qui est Fondé les Pères. Bonjour Fondé les Pères. Ouais, bonjour moi Sanangai. Boni. Ouais, super par la grâce de Dieu. Tout le monde en 2018. En tout cas, merci. Oui, Fondé les Pères, avant ma toko avant ma solo, avant toko taper dans mon sinon. Mingi tu es bien Fondé les Pères. Tu es mon amour Fondé les Pères. Pas Bill Clinton, la bouche autorisée à Bill Clinton. Fondé les Pères à Bandi Wapi. Pas comment il a fondé les pères, dans l'orchestre Bill Clinton. Ouais, en tout cas, fondé les pères. Histoire, on avait été en trop, on avait été en la télévision. On a porté un pote de camp. Ouais, beaucoup quand on a été fondé les pères. Ça dit comment on a fondé dans les Outaïfou. C'est comment on va pouvoir fonder les pères à Bandi carrière naé. Avant, il y a dans le monde de la musique, l'agence à mannequin. Parce qu'il y a une agence à mannequin. Le premier moto à côté agence à mannequin c'est moi. Place comme fondé autant de places maison mère ba découvrir et ba zo ba réunion na bango ya fan club na ba commune ba ina commune makala ba kuyi na bar mo place bando ya bango ba kuti na bar plein ba tunini na ngweza o jeune moko bo fondé ye mtu a sensibiliser ba ya koto asala pa agence à mannequin azana ba simer faire azana ba danseur ambo bozula biso ye Ndé, vient à Mathéus Colombo Kaye Kozwanga, Manga et pas Vinsone Tilelo, tu as ça la collectif Maison Mère. Donc, on a comme chargeur opérateur. Donc, on a planifié ma campagne Zali Bois Maison Mère Bakiti. Donc, ça dit, toujours il y a plus de 500 000 personnes, 2000 personnes au fondé, faut à Zobangon en moral, na bandi au lampa, bangon le lanzele, na olinganzele, na lingi, bangon na kolti bangon moral, penda wenge. Au type n'a pas ya mukolo ya mawera plein na salle. Tout melitro na masolo collectif.
tout le monde a pesé par rapport à la vision de Zaranango. Allez, viens dans la José Parabite. Au monde, il y a des aboyés. Aux Anamakamwe, belé dans ce tout. Et bongelité, aux Anamama fan club. Il faut long, il faut comme un cadre, na compagnie Moroboy. Ça la choix, ngai, na ko sala na oselo ba effort, na memo no keso yo linga. Pona collectif maison mère, bato akoma yo zo mo problème belé, bio zo saboter bato. Parce que biso moto olandela makama, moto motala o bongo le sobe so nga mo pena zo problème na olandelanga. De na yo longwana ko solliciter. Na ese na vie na José pour habiter venga na bula qui n'est pas JDT. Habiter JDT trop poto, ala il sa OK sene yemoko. Ngabi bon vie na mona qui n'est pas vie na biso quadra. Abi Kofi, on a seconde to beta ba Cannes, je crois, Coupe d'Afrique. Vie na biso quadra, on va préparer disque à Cindy. Va préparer disque à Cindy. Na benga na téléphone, abi non. Toya, to sala to na ndiaye, to sala place Cindy. Ngabi bon. On a semaine à Souka, honorable Zakari Baba, c'est beba na vie na biso quadra. On a baza bon terme. Parce que on a masse na ngakuna lingala facile mda petanga contact sur quadra comme il fonda comme déjà benga. Nathalie ba vie ba isinga bité vieux wana bikande ya zalaka. Bio uti wenye e yo go iso longwa. Longwe wenye ko kene pa na ye. Ya za so ibona bana problème atindika kabatu. Yo bi wenye ni zalaka brutal. Vous même biso de ça le choix na support yo ko kene uza maman libela. Kene pas bill. Ngabi pour on a non moni bill aza les jeunes millionnaires moni bill aza na sponsor à munene lelo yo ko problème même bill a ko défendre mes sponsors défendre yo et bill aza pe na aza na façon na ya vivara faut que n'est pas bill ngabi bon ezali ko ba vivre tinga likolo ngomba ndene yo belela mon seigneur ezali pe outi Dubai eno so makaye na ye uta isika. À 19h na station Marampane. On a outil Dubaï, outil Coupe du Monde et Coupe d'Afrique. So minda on a Marampane. Oh, zelanga na station Marampane. Na zone aéroport na yo zo karnanga. Na ke petit ba 19h na station Marampane. Bengo zelanga wana. Pa ya pe boye na car. Cayenne ba te belé boli. Bodrich beya balino le boga na kata car. E ba muni be aseke bi me petango yut. A kotinga pe na kata car. A venir à Vientone, tu bi marabo couper à Vientone a bimana parler na car. Eh père, mon seigneur a télémi. Parce que la vie via ta na car, papa yenga ozuye. Mon seigneur tête ça la coupe mon aïe. Bruto ke na biso. Si lelo na fan n'est pas bill. Et pour na fan n'est pas bill les aïe. Déjà combien de temps pas bill? Maintenant 4 ans. Maintenant 4 ans. Et pour na fan n'est pas bill les aïe avancité. Herma oye ça ba na que n'est pas bill ba isanga. Yo ko papi le prince yo ko 4 ko kandal do ba komo ba atangele fo bangi so na musika so zo melati ku moyo melata ti ezate ba kombo wana do il faut zalaka mutu mo fo ngabi entre nous là yo mo omona ke non ba to wana baza déjà et bangi so tellement muke ko ke na place wana vida 4 ko za wana papi le prince za wana ko affronter bango direct maintenant on ko bongo ça ko nonde tenga ce qu'on a tela na bibon ye comme ye papi le prince za mona roi wana una 4 ko kandal ponda ko fanda bifu bakanga ye na bakandal ngana zo na kombo soda mulongo aboya pété déplace na yanga na bon nga soda mulongo aboya pété fonder les pères musa na ngizaka so kwesi mibeko na yo désarmé yo donc ça dit que biso ba soda mulongo ne ba soda makasi biso longo la ba général ba pété donc biso ne dokenda ba guerre donc biso za pona ba intervention donc so sali nongo kende soda mulongo to la raté yo lali pongi mais biso to sala bouclage yo lali pongi biso ti ba barrière pour to contrôler ba carte électeur na de musa na biso ba soda mulongo yango nga ena yi soda mulongo abi bon bato mi bali funa calculer bango bien ndena calculer bango lelo na tika la pas mon seigneur dangoé papi le prince mon frère bof nanga qui les sali 4 ko kandala mon frère comme leader de fonder les pères sur soda mulongo afanda mon seigneur abaki matanga petenga na bona bité presse tika na zaka mulongo pour so matinga na comme na matinga avec fonction au tinanga na province na zala kaka awa ya mulongo pona keng la ba frontière au bien so bando keng la ba frontière de kangi da comme bona kangi belé na kangi belé na kangi ba oyo ba boya ki yaza mona mo seigneur dangwete
na kwesi bango bakao. Est-ce qu'il faut nous se voir ni mara regarde moi mon Seigneur. Mais pour ni mabiso lingo ni mabite longola loksa bil na mutute. Longola tatouage à bil. Longola ola ta ba couper à bil. Yo zo boya bil ozana loksa bil ozana voix bil. Olela kana voix à bil, o foutela ka bana minerval na voix bil. Boyo ko boya bil comment? Mais bil pas soit caché mon soupe que tout l'indépendant mon bien. Bil azo après ça il o oyé pe azwa quelque part. Bloro o bil azana ngo isa oyé pe copier qui. Ça va copier pas c'est normal que non mutu mo pas hériter mam na yo. Te bil azo eloge pas mutu te. Bil ayana ki bil parce que Bill Clinton ya ayana créer ayana ki façon na ye. Vous comprenez la musique so dozui e kokota zara mutalikolo. Juna momba mutalikolo. Tutu kaludi mutalikolo. Mais deuxième ya lourd dazarate. Et bila yego longola bat esprit ya weba ki oloba ki atalaku. Aina kombo ya animation, animateur. Pour lelo bil nde mutayo laksa bat ki kombo atalaku ezai kombo ya vie moko bo vie atalaku. Ko ezai ya za atalaku. Menzo on eza kombo ya mutu atalaku. Donc grâce à bil lelo bat weba kombo ya atalaku ezai ne kombo ya mutu. Zane kombo ya mutu. On dit lelo bil afanda lelo kaludi bil a komisa e frère na poto. Vena biso e kokota ye wana kuti na ebite makamba sala na poto vena biso juna mbafukeze sali azana kati ya Londres fa na ye Bonde o eza télé bisa batu résultat ou soit information ou bien information o yo ye bien on na source les autres ko informer biso que Kalou Jakoma pasteur mais concert à BCB to mona kai concert à BCB to mona ye pe asala animation est-ce que yo ozonde ni mutuma wa bongola mutema ayena disons ayena anniversaire papa chéri pe ya masi podium ayembi mais yo les autres ça veut que na kuma pasteur ouais bon nakolo banini vient na biso tutu Kalou que j'ai salé à passant mon premier mutunyo saiba ki atikane ma musique parce que d'abord avant que tu potana makasi parce que donc a potana penda makasa kuta penda ba combat penda ba coup de tête pas mon seigneur à mon animation moi soutenir comme ta chanteur via comme chanteur chanteur vieux souffrance donc ko kalisute chant chengenga fandele likolo tena kenanga da poto via tika na poto via ratika mutu no sayibi ke via comment osambela est-ce que bien ngote sota na RTNC azo beta concert na poto mais ils ont informé sur comment les pasteurs c'est un langage que lui je n'oublierai pas de saluer mon boss Lamine Dove mon boss en tout cas je vous salue là madame Flosina Palais sans oublier madame du cœur Jenny Lem Aquarium Monde Venanga Guillaume Melonga, je vous salue. Si on met un bloc au sommet, ya ni ngana yebi. Tout Kalouji a répété à la poto peut mettre bansembo ya wenge. On continue toujours comme ça ce que non azalara frère. Voilà c'est un langage que toi. Tu mets à ce comme sur Bill Clinton. Si on pourra dire aujourd'hui album Lola Lola et se comporter n'a marché. Ouais, en tout cas d'abord Lola Lola na mito eza 5 sur 5 et 100 sur 100. Parce que Lola na mito on a outil na école bana récitation na bango atonga comme edenda saba simbango récitation à bana na église na zaki denema vous n'allez pas au côté de Gorome mais makambo na zolo beza frère tiaka micro balader bana classe bango na ba uniforme tout na bango edenda o peut-être otanga ngo leo na comment so edenda wana lesko lenga tout commander wana lo yo mo commission wana ça va est-ce continuer so ngana oya donc na minute oyo disque na biso Lola Lola 5 sur 5 eza d'accord parce que yango epesi ba devoir na bokese mususu na ko biso eza ebele ba confrères ba musiciens ba kebimisa ba générique mbango ba na décembre ba déjeuner pour ba tumba Lola Lola mais bila tseki yango Lola bila tseki Lola na raison atseki générique comme moi qui bota na raison Lola Lola tu bimisa ba 13e apôtre mais ka nous 13e apôtre nous c'est akata Lola 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 eza likolo de moi sofa que je salais à passer à ina tout pambola et ça kana kata Lola 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 bimisa vient na biso lelo to comment na ba bar soke ozoka na yaki na mawa na do nyose do Lola Lola et lelo yo mon seigneur d'angwe na yebite lo to ko pese pa na ye lelo yo mon seigneur d'angwe asali azongi valeur ya animation congolaise lelo batakomi ba fanatique mutu nyosa bose mama Bill yango to lobaki ba yini botila ka ba yini bon d'abord pe na musique na yebite Bill so na ba yini po Bill so boye na ndako na bino boza na Bill parce que Bill Clinton azaka na musique te est-ce que Bill Clinton azaka na musique te Bill Clinton so yo koti tina ba église Bill Clinton azali lelo ba pasteur ba chanza ba voix côté ya
pour na Bilgington. Biso de pas passer abandona 9, abandona 5. Oka. Mo konzi wazala na bino, mais lolé comment pasteur le barabon. Pasteur papa, pasteur alors barabon te biso toi na king tu es bien ndenge zala. Mais yo yebi Connais les pères ceux qui ont nga bani wana ngendo commander place wana. Le bela batumam oza réel. Non, un pasteur c'est la pasteur. Pasteur jamais rolo ba mo connaître na bino, jamais te mais na tonalité ngom so ndie ba sango. Papa, on a lobi na. Parce que différence entre différence entre pasteur na sango. Tant que il y a pasteur qui sango, c'est des choses différentes. Il y a des choses qu'on comprend mon nom. Nayebi ke oza émission poto na poto, bana poto balandaka trop, bana poto bakosaka bango te parce que bango ba partout dans le monde, si na la chikapa, Lubumbashi ba otala biso. Partout même na za kuna mère na ngana Italie na Mali. Mère na mo za na Mali maman Jeanne Kabeya. Tradi moderne na France ma solo tradi moderne kuna na Italie et na Mali. Bakosaka te. Omoni biso do yeba kala. Eza faire pour pasteur aganga. Nasi oyebi na kasa kina na eza mamba kosa te na kina za so i pasteur bande ko boboto boli wana bamba kisango. Mais ndenge na biso pasteur ezaka bande ko alléluia amen. Mais sur bande ko to tanga na verset 1 do se dire que Bilgington. Lelo iba mamba ba recevoir kala ezaka nini? Siffle prrr ba matina car. Mais lelo recevoir mazando. Eza nani? C'est là Bilgington. So de se dire Bilgington soko boye na animation na ndako ko melaye. Ego mela match qui Bilgington. Koko sur la paix chanza. De se dire que Bilgington a kota partout na musique. Bilgington a na musique te Bilgington tina wenze. Tina ba chaer. Tina ba chargeur. Pour na niya lo nga so making ato telemina rena bino na ba chargeur ba se charger na yo. Donc Bilgington a partout. Ya mo ki na mboka oyo mboko na biso ba ba falera batute. Pour animateur le rôle bila la marque déposer mis animateur mon ami il faut aller là-bas œuvre naé asa mundo ma kosele monument siko banda kolia parce que lelo Bilgington a commencé ba vie na biso belé ba animateur est-ce que bien ngote ba vie na biso belé ba musicien ba kuma ba animateur vie na biso lelo vie na biso quadra comme Didier Quadra ba vie na biso ba vie nsone ba azongeli ku idéologie na kala wenga ko boaka via ko boaka ba Robino lelo chanteur a bossa ni idéologie na ya chanteur générique mo bana asuka tina suka kutu ba animateur ba boaki te ye chanteur banda na bandel tina suka et ça grâce à nani mais il faut les rapper na TV ba lo ba non grâce à Bilgington na biso comme ba animateur pourquoi leader na biso Fally Ipupa les marabioches na 4 États-Unis ça les missions lobby les musiciens les génies la 5e génération c'est Bilgington au monde de lo ba Barcelone ba jouer ba beta mais message à génie. De se dire qu'il y a nature, c'est naturel, et ça de se dire que complet. Fallait bisa bila Bilgington, biso bilo de celle réunion sur la yo. Donc kobina eza yo. Dans koyemba eza yo, koboa eza yo. Lelo fali a boa ka droit chemin de générique contre le baté. Ce que Michel le rôle fallait aller reconnaître que Bilgington a grand. Lelo surtout ni maman tchala mwana weso mona mboko ti lelo bazo remplacer abilité. Otambola mukolo tuna même vie na biso mukulu tuna vie na biso mukulu ke animateur amune na mboa ba petit na ngai no bosaka bosa ba na Bilgington. En parlant de BCBG, en tout cas je veux saluer encore Ange Falangan, Ange Flat, Reme. Sans oublier Gladys Lelo. Tonton je te salue. En tout cas, ce que tu as bien car tu as sur moi 10 millions à BCBG en haut. Dans 50 ans, il y a papa chéri. Bilgington a fondé le père après ça réponse moi réelle. Pour tout va y a concert en bayebi. Dans profondeur na Glody, Glody Coco, Coco pardon. Mon caméraman en tout cas, je vous salue aussi. En tout cas, concert wana ya Bill, il y a papa chéri pardon anniversaire 50 ans papa chéri. Bill il a appelé sa animateur papa chéri Bransard. Tu es dans la soirée Bransard. Animateur on a boyé Bransard. Soucieux bango. Ouais, en tout cas, on a beaucoup de moutons au bétran parce que on a zara comme preuve la pour on a zara partout ta isoda mulongo. Animateur a boyé Bransard. Papa chéri a bengakaye. Au moins il y a débordé moi limite moi dimi. Hier tu es baqué à la maison mère. Si yo tu es après à loin maison mère le leader oui tu es bien. Mais ce que débordé si ba limite quoi si na BCB je peux ça me Bransard. Et ça là écoute ton anniversaire des concert et ça qui mokolo danse ya mari mokolo tozoka coupe na biso ya nini. Et ça chan. To papa chéri beta on dit na maison du on dit na ville na maison du vin.
Tu côté na mo senzo ina ba honorable lekitenga, tu zaina massa nga petit zacle, tu zaina ba tebele. Tu côté mo sene dango ya mati papa shira bengi. Mo sene dango ya bengi, janta misine. Abi janta misine. Est-ce que vous avez vu que moninga na ngai to bandana yo? Voilà. Mo sene dango zo ibisaye. Mais nga massa na comme les jeunes millionnaires. Nga massa na comme les jeunes millionnaires. Vocation si na podium. Janta misine lobi non mo sene dango. Ngai pe nazana petit na ngai muke. Aza awa fizé. Ba bimise bila bimos bila ebisa bi janta misine. Oza niveau na été. Bila boga crime ko mama boti mwana ne mwana va tambula ifo anguluma. Yé moi bandi nguluma bila bizongwa kende eza makamba na nguluma do fiza bandi nguluma bila bité eza niveau na été janta misine yo bi ba guerre to bunda yeza niveau na été yeza safwa ke ngai do aklungwa wala mama bransa imete e bimarate mama bransa ngala to masola bransa po batu ba beso ba yeba te mama bransa na yebi zala bil na anniversaire papa chéri on a besoin mon anniversaire papa chéri Biller mata sengi fiza mata pour appeler bransa je vous dis pour votre information peut-être sur Zalaki ou pas ngana talango fizé aboyi bransa aboyi on la présence tout cas Zalaki wana papa chéri Zalaki wana même chata mission Zalaki wana mais aboyi na bransa mais tout cas nga pona wana ya bransa po ngapi nazaka na salle ngana aussi ngana papa na ba so bete ngana concert papa chéri mais ngana bete anniversaire oh ya place na ville anniversaire à Jibe ngana zalaka na monseigneur na web son ndenga monseigneur la taka na esonde je nani shenge ngazaka na eso biso ya ina honorable Zakari to ina Adolphe Dominguez bon na yebite so kombo bransa rebima mais pour na yebike monseigneur aboaka monseigneur abimia esi papa chéri ke ngai mwasi na nga aboti lelo donc à partir lelo mwana na nga na pese kombo na yo komi pa nga na komi papa na yo mais kombo ya bransa rebima kana te nga na yeba kombo ya bransa rebima na quartier latin na yeba ngo to kenda concert mon na inverse ya papa ya kufena biso quadra Kiku Amati abwaka Kiku quartier monseigneur Amati quadra ya mi monseigneur représenter monseigneur quadra monseigneur epsi Kiku abi bon petit nanga na yo ki penda e quotité il faut la tabransa mbala moko Kiku abendani Kiku abendani vient na biso quadra ebisa biyo nzambe ba animateur azolo bala to bransa zo ba quadra la to bransa ngana za animateur ngakutu yem dala tsanga bransa yozo ba quadra la to bransa ngana animateur animateur ne yende mutaza leader na bino lelo ki kwa koma olela papa maso kutani praise pesa nga bransa ko pesa nga bransa nzo ande kiteti muso za pe akwiti ya obige kwiti ko za makasi ko boya même na fufuno mo moi sala melo faki to mo boya ngona ndako pona nini siko lelo ebela ba jeune même ba jeune muso zo tanga wana eza ba kwiti ndesa ya bangote yobi na mito kombe ngana so kombe de animateur ngana ata mona mo sene ngwe o ba benga mo sene ngwe da téléphone o yoga musuza loba nga tutuka ludi ndatikela nga animation me benga mo se presse naza kuna lo tena mola na nganda noa donc c'est dit que Bill aza marque déposée Bill aza le seul missa plus envié na Congo ko azana ba idole belé donc na mito Bill il faut aller la idole ngba peut-être ba petit on baza ba ngra on peut ba salamate muso ina mupepe brouiller mo akoi muso ina sala brouiller mo akoi bomo na rafat kuna za d'accord on dimango yango rafat salama cheta spawn aza d'accord na yango cheta spawn na France salama mais ba petit bota mona ba loksa Bill bota ngisa bana bino na ba loksa Bill bota ngisa bana bino na ba fondé les pères za to comme là wana tango beta maso wa lox wana na animation congolaise to ba mutana lox ya Bercy mwana si on a besoin d'anima ba li est-ce qu'on comprend ce que vous mangai en tout cas de tout le monde je te salue Jérémy Zola, je te salue. En tout cas, Fondé, font la vérité. Pourquoi mini comme le lot? Le roi l'ingat au même à côté, aux hommes m'appellent Noya Pegawana. Pourquoi mini n'a bercy? Obinga, bah comment Moussuna l'inga aussi autant. Il faut t'en rappeler en bête à ma soleil, ya Lox. On va dire maté. Obili, on va dire maté. Claircir, sur à tout comprendre les cas. Tout conclure, tout comprendre les cas. Oui. Place en bataille, bana kinbalinga. Mais obi que ngai. Ba vena nga ba pekisanga ba biko linga te otanga kombo ya mutu aza libabe makasi na libabe parce que kombo do tanga wana na za libabe merci metoko lo banini merci mwana to suksa na yimda yana lox musique nani yimda yana lox te c'est lox neza kwa ba rasta man mais mtako ta lox musique bill bill bani ma yebsanga ba vena biso ba lwambo ba franco ba beta musique na ta lox kute ta so tiki suke belo za voyou
Et bon, Lox, si vous écoutez Bello Peña, on va bien au voyou. Et bon, on Lox. Nous avons un Lox en musique habile. Nous avons un tatouage en musique habile. Nous avons un style à cinglé. Qui coupe qui m'embarque dans le podium, c'est McClintosh. Et ça, c'est Simoté. Il y a le Simon. Simon, c'est innocent. Et Erbil Ginton a banni Makamona. Simon, c'est Simon, c'est coopéra. Simon, je vous signale que c'est Bercy, moi. Parce que nous avons Ernest. Mais nous avons comment fonder les pères parce que papa n'a pas besoin les pères pour essayer naza yaya ya ser nanga tout dona bota manaka tabasi. Et belé bana poto mais essayer comment les pères ont pouvoir. Allez ngamo na esu na comment fonder eza sous pouvoir. Soda mulongo eza sous pouvoir. Omoni yango mon masanga na vie ata ne ozobota bana boye faut pesa mwana kombo oyo eza na signification. So comme la Bible babando ko boyango opesi mwana yo mo opesi milagel mabe ezali ko opesi mwana ko maman pasi pour moi programme taboya na era bransard loin na bransard yango problème surtout comme ça on wana bino na e kolong la bransard ayeba ki utilité ya titre té eza ya manquement bagage moto ebi niveau baso ba pesi titre ba obi combien de titres ba pesa pour no boyango te moto ebi niveau so ba pesi titre o mériter titre wana pour ebi titre ba pesi ngeza par rapport à musalanga na salaga ezala yo aussi papa na biso bemina walunga na parler du peuple on peut ça animateur ba bransard mais il faut pas non na kati ya orchestre na yemo to tali bien na et pas Bill Clinton na moni cette année na moni apesi animateur na biso nani Yambala na apesi bransard mais la chanter bien ordonné commence par soi-même soit moni peut-être ko pesa bransard il faut pas non pas na yemoko mais pourquoi pas na yemoko et puis animateur bazali apesi pas na yemota préféré opesa na animateur alibanda muta bongo azoni makabatu na musique azoni mapape Bill Clinton Bill papa Bill Clinton andimi na musique na Congo Bill Clinton Bill ala ne pongi na Côte d'Ivoire ba beta Bill ala ne pongi na Paris ba beta Bill ala pongi na Niger ba beta Bill ala pongi Trace TV mobimba Bill na Bill. En parlant de Trace c'est un peu rare tout le monde a pas Bill on les la Trace mais yo beti sur la Trace c'est pas un problème mais le temps to bina edenda et na on les misi ma belé na ron wana edenda wana point ça bete denda brigade bete denda de ce bisu esi denda fait mais ce que denda on ce que yé bana te pas bete ma sola diemba bidé ba diemba bon tout bete on so karapo diemba tout tike même mbisa na mikolo la ne denda surtout na denda siko tu ba te denda wana mais quand on aura toi na yo fonder les pères expliquer besoin moi dimi et denda wana histoire na on ça rappelle nani pour le prince d'Angola abetango mabe to ka brigade d'abord quand on mabe même Paul McIntosh et pas peut-être sur denda funa sona mukeka na nenga Trace TV na va to ko ne denda obike mo sene dangwe abanda ko lega na Trace TV ava ba vina biso tout est-ce que obike boma et musique ba li sous forme da fula bango Bill oui bien ngo voilà siko Trace TV wana ina boma ete wana ina boma ete wana général Philo azana mobeso azana misu mai mbongo makasi azana makasi te mais lelo siko comme patron makasi siko ebimi ko boma et musique wana bat ba yeba lisanga mo bat basangana mais ils arrêtent de boma et musique. Ce que ne denda, papa, et puis quoi il miko comme le caisse va borango. Même quoi on a yeba. Mko on a yeba isara banani. Mais jamais. Et ça coûte pas Brazzaville. Brazzaville oui, ah on a ba masula king. Et kasi ngo de lobby, boto que ne sus. Oyebi ndombolo. Combien de caisse et boran ndombolo. Isara banani. Kaluchi. Voilà, si goto kende boye. Omone denda ça va simbango. Et au kita au matin, mutu yoso yoko kende oyebisa ayoka ote. Prince Angola, brigade azolo bango po ba dende simbi so esimba te. Balima le kate na TV baloba ke ezelo ezabila zo epa na bango. Mais yoko de lobi ke ya Prince Angola, petit mot de fana bonanda na to tala mo Sénégal bimi na Africa TV, o ngam na pesa bill. Mo na pesa bill ata ngona téléphone. Allez, Prince Angola, bozo we lango combien de personnes? Bo pona ni bozo we lango. Kinye yebi déjà sinon tu na mo kinye yebi mkolo edenda wana. Pourtant to ba o moni zela. Mo sen asenga mbongo. Bon Prince asenga mbongo pa bi. Bon Prince za mona papa bi Prince za na elo ta. Prince za na nini? Donc Prince to bi na edenda ya Prince d'Angola. Si je me trompe pas vers mars dans mai juin il y a 2017. Tout le temps, qui botte novembre, décembre 2017. Est-ce que vous avez vu un studio depuis ceux qui sont dans le studio, il y a un studio dans le moment. Pour le Prince d'Angola, il y a juin. Il y a en décembre.
Voilà. Est-ce que oyebi ke non, est-ce que oyebi ke biman c'est la mona lola na lola. Bébé na ko maman obila bina boteli brassard na ngana simsi na mona sko ezaka déjà que to sali yango de volume 1 lola na lola volume 2 kibota. Ezali bilo moko to boaki moko bango ba beta tout na ba studio. Yobi combien de messieurs to kuta na ndia ya yo ka baso baninga. Pona biso mi ke zenga luket vient son na beta. Ezana nzembo mo senera beta kaka ya bongo désolé kala kuto sala ngo clip na kisantu na mbwela lo c'est pas excellence Antoine Gonda que chez Salé en passant. Tout ça là on a ba cheval désolé. Ah je suis désolé. De mo senera sala ngo kala. Mais biso de ko biloko tout yema yo sencha zemugozo obo ka so ipoa. De ko on a 4 générique. Mais mukolo ebi wa tolo mani ke anini. Diema parce que biteke bon senera bon pona iso mo senera ne za intérêt mo masa mo bibo landa bita za misu makasi. Siko pona niso bila lobi ke za biloko ne bo ni mate mais yo mo webi ke eza biloko ya bil. Yo ka se ni mate ni na Congo travailler o le gabil. Combien de animateurs de tellement ngana pesa bil bakri. Animateur Karmapa nga za petit Karmapa. Comme on a si je ne me trompe pas. Non, animateur il y a Karmapa. Na bossa ni combo na le nom m'échappe pardon. Na bossa ni combo na e. Atangela na bakri o apesa bil. Faut tout ni bakuta na wapi. Ngingi babisko ngo bakuta na ba. Babisko ngo kangingi. Babi mbula bila longo na ngingi. Bité ba travailler. Ba travailler. Wana ya zaka agine. Pour apesa bil cri. Comment mon nani? Comment on est nani? Comment on est kiminga? Yemo kutu générique na okesa za ya vina biso kama parce que générique na bimete lingwe baramba. Mais générique bim. Générique bim na royal qui sont royal ils sont ça. Yé batu ba yebi été. So azana bezo batu ba yeba ye. Voilà. Ça s'appelle Terminator. Bon Terminator en tout cas limbisanga nga bandula vina nga kama pa na ya rapport parce que Edo Spraya azap na collègue na nga ma vie na nga. Na trop na ba vina biso ba Joe Emile Tumba Constance Tiang to yoka pinda bandula vina biso kama pa. Na tikala monete na tikala osa. Koyeba peut-être. Oui, koyeba peut-être non, yebanité koyeba genre que non. Abwa ki na album. Aza animateur agité so muta tuni bongo. Bon tuna muta ngaso tu age na mitu na télé yo lo bon. Mais ngana pona yo ba te ba bi ke papa chéri a kokisi 50 ans abombi age na ye. Ba bi ke vena biso 20 ans a kokisi 50 ans. Fondé. Age na ye. Yo age. Monde musique ba bomba age. Fondé za age. So continent internet. So continent internet. So za mina nga na Facebook mo anniversaire nanga omona message anniversaire sani. Egoya. E bombo na age nga na zana ko ba na pesa wera banzemu. Batamono za fu. Pesa yetu volo. Tuna na nginyi bakutana wapi? Bila longo na nginyi na age na pesa bill ba clipo bila kenango wapi? Kribi apesa bill komo nango nini? Net bila pesa tutuka lutu ba clip tutuka lutu de mo anima ngotina ba TV. Ko oyo bila pesa ba tubo reconnaître o ba pesa bill boye bango te. Bila pesa ka lutu poka lutu déjà zaki ya salami. Boyo pesa bill ba clip bila anda zaki na wapi? Bill salami na retard. Si bill o salima wana. Bill ko zo mama o vi ko kene mama o foute na palais de Mabre. Ye kota za pas comme na wa bill fois na 4000 fois aller to be $10. Est-ce qu'il y a que dépenser $10 n'est pas que pesa bill cri? Wana mais nani comment tangi wana nani? Comment Terminator? Est-ce qu'il y a zana 4 mbongo wana po ke poso ke kuno kuti bill to be comme na porte toke sécurité ba boyo kota. Mais yebisa bambatika lukuta na ba TV bazo loba. Batika lukuta le kana TV kutu kumisa ne bill. Kumisa ne bill ozo ba vie. Kumisa ne bill bila peso mbongo futela ndako. Kumisa ne bill bila ko fa. Est-ce que yebike papa tout ce qui est gauche à droite. Oyebike les seuls musiciens to kana ndenga polémique te to kana ndewa mama muta kabila ta mutu ata wewe ya pamba eza bill. Atiko. Mais yebisa Terminator. Yeza muta ba filme. Mais yezi makamuna ngo ya zoluba. Yeza kana age nini? Terminator ya musique. Asa kana age nini? Atika kota ba na polémique vient na biso kama pas za bien. Toka okesa ona za biso. E ba ndo betana ba wavila. Chaque jour na ndo ya wana ba vina ngaba José Boulé. Aloba mambo ba alobate. Aluka ba yebaye. Aluka ba yebaye. Bo beso ki bon na ebite asala ya bon na cadre ke ba vie kota mo ebele mete na sans sonate. So za bezo ba vie na ko te bele banda oboka biloko ya bill. Nde bato ko talba osepela. Eh mwana mo kama pas oboka biloko ya bill. Mais so pour finga bill bato otala ote. Et so pour finga bill yo mo ko missile sa maman. Yo mo zo missile sa papa. Parce que tout l'animateur au bataka bill, yeba ke sort na bango ezali faut kota full, sort na bango ezali faut limwa. Histoire na ngo yeba souté. Mais bill tu yeba trop na ba show. Mais bill to yeba ke za subi to yo kate. C'est comme ça dit na moi niveau travail. Masa na ngai.
Et yo zara na âge à 6 yo zara na 6e primaire na ndeko komi lelo ba âge ba même on a raison beaucoup boto ke neboy show wana eza bi bandela mouvement eza quoi to bandela vie et muta luka bandela vie asala ba fort moko boy pour na vie lelo bila sune luka prouver parce que batu nyonso otangi wana ba Simon ba Seda ya Mado ba nani ba mais est-ce que o ka passe pour longtemps ba Bercy moi mais comment les ala Simon na ndule tebe moi Simon moni bile ba ba ngo Bercy ce que to kotanga ngo na TVT pour ezala comme Sony to kotanga na émission internet eza comme Sony de biso awa faut na benga comme na Simon pour comme na bien ngo na Simon selon yo oh mais selon ngo be selon ba para ba pesa que je sali ba para na ye pour ezala ba petit ba grand frère ba petit musuto bano sur la paix bien na bango tono sur la paix très bien pour na ebi série moko bo vient nga junior qui kala senda forme moto asombela ba mise bilamba $65,000 na kata ngola que je sala passant a memanga série on n'est pas na bango na bondo wana Bercy asali okesi otanga komona natanga yo lobe natanga komona mais pona nga esalinga soni poza komwa mabe esa mona ngo bien poza komwa mabe komwa otanga ngo te na misa bato poza komwa libabe Simon pe na otanga na force mais eza na ngo komwa libabe mais to tika totanga wana zo répéter abeta disque na ye est-ce que oyebi ke basala ba 10 ba okesi oyebi esuka wapi yango na yeso ifu ba kumisa ka Bill Clinton ba kaluti ba sel banani ba janta banani ba CNL ba Oseya ba Mboshi kinzo banani ba Apocalypse nde ba fanda na bango na poto ba lera ba fufu ba kumisa ka Bill po Bill azo bimisa mutoki na ye pona bango pona ner na bango ba la histoire ba animateur tala na bango no la saka na ba kesa bato ba kilala na bango na ba poto mais siko tela Bill ala la raté OK Bill ala la raté mais maka faut lobela ngona ba lala na bango na ba poto ba lera ba fo ba semoul mais Bill awa toka no sa musala bino makambo lobela ngote bino boyo ba mama Bercy moko Simon asala okes nzungu elutumbie moko akene pa na biso moko vi na biso Ranson les rois de la forêt papa bane belé papa ya ba Mosene Dangwe papa ba Frère Egola papa ya ba héritier Watanabe de père ba Fabregas ya ba Robino ya ba Didier Lacoste ba Muketonga ya ba Emel alias ya ba Flam Kapaya do ya ba musicien belé erake akumiganga ki moko eleki kilo mais batuni nini eleki kilo mais bino bozo tia bato na classe ba PC charge a gagné eleki kilo mais bi charge au Bill Clinton na ça fait 10 ans ya c'est nanani c'est le anosa na oui papa ngo accessoire au peut-être éviter na animation la maison mais to ba ki Bill Clinton na seleo tant est comme ça Bill c'est comme si tu fais ça seleo mais mutasala makasi na maison mère mtasala bato ba vient na biso 20 na zo ba trophée ezaki Bill ai seleo te yo ba création ni zo ba trophée Bill Clinton a sponsor pour na création seleo en tout cas eza musique eza boy omoni Bill comme azaki fort yango no soutenir faiblesse pour musique eza la bongo fort na faiblesse force et soutenir faiblesse so écoutez mino mbale ba faible esa nini et omela bino Bill azaka très fort c'est Léo faible ouais parce que faible c'était assez le non mon ate po bazaka na Mosene Dangwe Bill Clinton ba kena conseil mon apoto batika c'est le Bill aboaka ayemba so yebi yango donc c'est ça donc c'est à dire que c'est Léo grand animateur parce que na minito nde ba ya na mona ba Facebook ba publier ba tia Bill Clinton vient na bango pe Jésus ba tia c'est Léo boé ba tia brigade de ba kabola bango Simon ba tia na suka on va reconnaître quand même te bataki suka on a les papoutes et c'est quoi bon matin avion ba ninga ba fa na first class ba yebo na cargo to ande mote on mote voilà tu chitois déjà sur dans eloko moko de zo déplorer je suis ba ninga sur internet to message ni osa nango pona ko passer au ba fonder les pères à l'écart qui donc message na yo le logo zani sur internet to lingi bino trop parce que message na bino capté partout et capté partout directement mutazana facile ya okota na téléphone net ba poto ba nini connexion za yango fele ba tunso za si net bo tchaka pe ba titre bien to c'est l'émission boye masananga au lieu de ta vérité à musique mais yo tia combo ya Bill et c'est ça Bill de cette émission au lieu de tia combo moko boya mabe non à tout ce combo est normal fonder les pères côté na YouTube au monde na jarba 20 000 vies ya ko leka bato nyoso yebi
c'est-à-dire fondé déjà yebana fonda ze mais so na tellement to sala ina bino na prince wana on ngo ndeba to batonda po que fondé nde mutaza koto de fonda ze mais donc to ba na biso ba journaliste lingi bino trop bo luka bo lié ba ndeni ya ko traiter ba titre so ce titre ça te titre mo choquant eza titre mo normal oyo otindela nganga pe na tindela leader nga leader tala musala nga na osala mais so ce titre mabe otindela nga otindela leader nga ndeni bo muko za na bezo sala émission ya leader nga osala te parce que ya omona ngo déjà que o yango bomaka titre boye mda sala ngote me otie titre na ye et bon mokolo ya osala se otiaka nzambe ne mda fingi bato na Bilgington donc eza bongo te en tout cas tolingi bino trop musala na bino pina kitoko ekende liboso parce que grâce na bino lelo partout dans le monde toi sollicité ba benga biso net lelo nga na ifuna kende kutu nga mo na Mali na Mali na Bamako ba mère na nga mo baza kuna batakanyi mamba bazin mère na nga na pinda salra pinda na ba restaurant yebna kwanga na biso yebna lamba ka kwanga na Mali wana. C'est déjà fini. C'est déjà fini pour aujourd'hui. Juste ba dédicace na yo na ba wana so balandi biso. Ouais, pour moi programme bana kinda minute volume 1 ya edende ya kibota ebimi ya lola ebimi déjà volume 1 ya lola na lola. De so lingo zo CD eza bon na Galaxy na 24. Na tous les galaxies mais Galaxy lingo zo on a 24, OK. Olubini opesa nga CD ya bill volume 1 ya lola na lola eza bon na $5. So tamona ba station no sa engine. Okozwa CD ya bill kinto na lola. Et net na station ya Première chef Christian Kabaka mutaza wana. So beaucoup de chef Christian il y a une station indienne première côté à l'hôpital à chinois à Sikabasala de ce temps où on CD pour la séance na biso ba répétition chaque jeudi tout ça bon on a venu le Kando numéro 10 c'est Force Gambela tout répéter wana et pour la production to comme chaque samedi na rompe Ouleri na snack bar de rompe Ouleri na Nyangwe ba immeuble ya moya ya ba yuda na biso les limba et les limba ba yuda. De tout ça, on a chaque samedi 18h concert et bandi 0h et chaque vendredi to comme ce qu'on a lemba na mabele parce que ngai nazamona ngaba nazamona makala nazamona lemba nazamona matete pour bato bomba ba commune donc nazamona ya bongo do chaque vendredi ce que to comme na lemba na S Carrefour familial au bana poto boyebi ke zai Carrefour familial na RGD et comme ce salle Ibra do boss Ibra mutasomi yango mutambongo sika o azo somba soma do boss Ibra mutasombi yango ne place bandobeta chaque samedi na lemba bana ngaba bana makala bana matete do salon origini livulu munga fula boyo vivre vraiment Seigneur dans boyo bina live et denda sabasi mango ya live ya instrumental te wana ya live son ozukango d'accord na PSP ba tutumbo te belé balinga fonder les pères masanga tout ça la émission mais to kuta na pe samedi na ndule to kuta na samedi na ndule bo salango face à face na mo Seigneur dans et vous allez très bien ouais. Tout lola na bino tuna parlé bonne année 2018 elengi ba fanatique tout ya poto na poto tous à la connecter na bino quoi c'est bon. Ben voilà, ça est déjà fini pour aujourd'hui. En tout cas moi je tiens à remercier parce que tout au bas temps la bango ya biso poto na poto. En tout cas pour toutes vos suggestions appelez au numéro qui est là. National C à l'écran, il y a téléphone, il y a portable, il y a bino numéros affichés en tout cas. Bien rapport à conseil, moi remarque, en tout cas numéro la biso yango wana. Moi je vous remercie en tout cas infiniment pour la patience pour vous l'émission de Banditi Souka. Je n'oublie pas de saluer toujours mes proches, hein, les caméramans Glody Bokoko, Léo Matomona, Gladys Lelo, Ange Falangani, hein, Peter Précoce, sans oublier ma salut. Quant à moi, on se retrouve très prochainement. Je vous salue. Bye. Bye. Babi na otala nga binote na soena mutute me na otala binote na otala binote babi poto na poto poto na poto www.potonapoto.com ça dit que bilengela na ka babi biso na bango bokesene ezali ezali ko bokesene ezali ya bokesene makas poto na poto www.potonapoto.com Olingos information, Olingos information culture, il y a balle, il y a politique, il y a betanoka www.potonapoto.com na tunité to bomana, webi pebino pe potonapoto boalo yenge mekas, tadi na personne no ba mbote belé na loba mingi te pema na moi sa zemi, pema na auto sala avortement précoce. www.potonapoto.com
www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto tokotika kaka na poto avec l'ami d'ombre babi moto epela moto epela na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobinela ngolo na ozana kembo alege mboyo lele poto na ozana kembo alege mboyo lele.